Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Ensambuza ngemfumo yetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi omutata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se yemwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana petata mulimo santu. Lelo ezali mikola mibale oyo toza na fete ya biso bana koriki. Oyo ezali organisé epai na ye moko tata mulimo santu Papa Simon Kimbang Kiangani. Bandalobi toyokaki matei ebele oyo euti na banzembo pe na mabondeli toyokaki pe oyo utaki na mukanda na tata nzambe pe oyo biso bana moko bakoreki tosengi pe oyo tata mulimo santu apesaki biso na mokolo na lobi pe lelo na carnaval
tolobi pe mingi tosengi mingi tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani apesi biso pe oyo ye apesi biso oyo pe ye asengi na biso batemoin ya makambo mingi batata ndenge batikalaki koloba pe kolakisa tolobaki kasi likambo moko kaka na biso bajeune ezala koreki to ijiki po biso nyonso tobengami bajeune na lingomba ya tata molimo santo. Satan akokotaka mingi na biso bajeune soki likambo kitoko ya Nzambe ezali esika Satan soki alinga déranger akokotelaka mingi na biso bajeune yango pe soki totali malamu makambo nyonso ya mabe na kati na lingomba ebandaka na kaka na biso bajeune yango papa mfumu ndongo papa denge ndako ntima bandaki kozwela biso exemple mingi na biso bajeune yango inspiration eyaka na 1972 ke encadre biso bajeune tokota na bamouvement ya mabe te bango bazwelaki biso baexemple mingi kokangama ya papa Simon Kimbangu awa na nkamba bamindele bango makanisi ezalaki ete papa Kisolokele lokola azalaki na ce temps aza nanu jeune tokende kotia ye mosika azala isolé ya baparent na ye comme ça tomemi ye na mouvement bajeune akobosana makambo nyonso tata na ye asalaki comme ça Kimbangu serait effacé avec son église makanisi na bango papa Koloto alakisaki biso bana ndenge ye afandelaki na boma na bu jeunesse na ye à l'âge ya 7 ans kasi ye abosanaki teke tata na ye papa Kisolokele banda na le 6 avril 1921 bango papa Kisolokele papa de alungana papa de ngenda kuntima ete tata na bango azali kaka tata moboti te kasi nde azali Nzambe pe basimbaki likambo wana yango toyokaka na histoire ya papa de ngenda eke papa Simon Kimbangu apekisaka bango ntango bokozala na jeunesse Brazzaville na Kinshasa bokende kofanda kuna te seke bamboka wana nyonso mibale etonda na makambo mabe ya la jeunesse na bajeune bapapa basimbaka likambo wana biso nyonso mpe toyebi histoire wana kasi na 1948 na mosala esengeli papa diangendakende kofanda na Kinshasa atunaki avia papa Simon Kimbangu papa bino bolobaki ete bamboka mibale Brazzaville na Kinshasa tokokofanda ndenge nini oza kotindanga kuna pamba te ekokanaki na bamboka mibale Sodome na Gomorre histoire ya Sodome na Gomorre soki bamboka nyonso mibale wana etumbamaka mbala moko mpona nini mabe elekaka na la jeunesse makambo nyonso ya mosoto tata Nzambe akapekisaka yango bajeune bazalaki na yango turbulence yango ezokomonana na periode oyo na biso bajeune tokeba na esika wana pe na ntango ya Noe
ntango tata nzambe alobaki ke Noe asala arche esalamaka, kasi oyo batiolaka Noe bazalaki nde bajeune, pamba te bajeune balingaki te bazala encadré bapesa bango mateyi bango baza koloba bango baza bavieux esi batraversa vie, ntango na bango vie ezalaki na ndenge na bango, biso mpe tike te tosala totambola ndenge esengeli. Yango pasi eyaka na ntango ya Noe. Yango bapapa bamonaki ete biso bajeune oyo tolandi likambo tata Simon Kimbangu, alamu ete tokweya na bambeba wana te nyonso oyo esalamaka na ntango ya kala. Na 70 ntango papa Mfumu Alongo bango nyonso misato bazwi likanisi ya koregroupe bajeune na retraite, baejire esalamaka na papa Diangenda aza koempeshe bino bajeune na makambo ebele. Eske bango na jeunesse na bango basalaki makambo te? Nzoka nde bayibi te ke bango balandaki tata Simon Kimbangu mateyi tata Simon Kimbangu base komportaki na ndenge papa ateyaki bango. Yango esalamaki ete na 1933 papa kisoyokele ntango bayebisi ye ke osali mosala ya kitoko nini olingi comme cadeau. Nalingi namona mama na ngai, mpona nini mama Mwilu abokolaki bango na bosusuli nyonso. Yango mpe bapapa ntango balobi ete tosala retraite bajeune bazala encadré, mpe yango balobaki na baboti biso baboti biso toza koteya, me bino mpe na baboti na bandako bosala mpe encadrement na bana, éducation oyo bazozwa na retraite po ete babungisa yango te. Yango mpe répétition oyo ezali koya, tala banzembo nyonso oyo encadrement avant papa Diangenda atika biso, to bango nyonso misato batika biso, bainspiration eyekaka na biso bakoreki. Banzembo nyonso ya encadrement papa batikaki kaka na koreki, koloba ete tozali bajeune. Mais nyonso wana mpona nini? Po ete koefase lingomba tata Simon Kimbangu eyokana lisusu te tata Nzambe ntango akoyoka kanda, po ete suka ya mokili emonana ete biso nyonso tokoka kobunga. Kasi papa Diangenda yango alobaki na suka ete na ntango wana triage ekozala, oponami ekozala. Yango nzembo kaka dirigeant aza koyembaka po tokowelela ngonga alobi ete pasi oyo ezali koya ezali tozwa yango te, ezwa biso te. Bisengo mpe oyo ezali koya tozanga yango te. Nzembo elobi ndengwana ebimi na bamvoala, ebimi na bamvoala misato ndenge baza kotangisa tambusa mokili oyo. Esika wana ngai na yo tososola ntango esi ekei tozobima libanda ndenge tozwili programme kaka faki na basurveillant tokoleka ti basurveillant soki bazongisi drapeau faki tokontinue kaka biso tosorganize bana koreki directement na remise ya cadeau 3000 francs wana tokotala yango après remise de cadeau pe tokokota pe na ntinsani ndenge mokonzi na biso alobi te lobi mosala esalamaki mpenza te. Malamu lelo mosala emonana na ya remise de cadeau na ya ntinsani na biso esalama po ete lobi tokoka koclotire na makambo nyonso parce que
yenga mweto continue mosala ekozala te mpe tozwaka mikolo ebele ndenge toluwaka mituka lobi mpe makambo na biso nyonso ezala ya lombangu biso bato ya babreve ya mandombe towumisa teke makambo esili bazelaka biso nanu toevite batemps mort po ete makambo na biso nyonso ekoka kokokana tozala bana ya botosi ndenge batata batikaki biso na kati na bolingo mibeko mpe misala okombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.